Liloba ya Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya Nzakomba Olenkumu na kombo ya Maweja Nangila akonga mongali Chemonga Mbunga pe na bakota nyoso ya nguya o bakoko batikela kibiso lobiko na biso ya tango nyoso butu pe moi solo se solo tokuta nsusu bomo mesano mukolo mwa lelo mukolo yesengo totombeli nteke malamu na bakoko nyonso ya mokili mobimba 510 millions de kilomètres carrés. Solo se solo bosala biso sin soki so eza bien bocha ok to démarrer manaka na biso ya mokolo lelo ezali mokolo ya mbotama ya mboka Congo. Dans lelo ezali lokola fête de fête to bengi yango nteke ya naissance ya mboka Congo. Donc bocha biso sin bo signaler biso soki son eza bien. Batu baza na ligne bandeko boza na ligne boyebisa biso soki son eza bien to démarrer programme na biso ya mokolo bokomela biso tozozela réponse na bino to pe biyano na bino soki son eza bien botyela biso ok to démarrer programme. Donc mokolo lelo namoni déjà basignale ngai kuna bakoko batie ok. Ça veut dire son eza bien soki son eza bien koko musu pacha ok biso to démarrer. Donc namoni awa bakoko ba répondre son c'est bon. Donc to tombeli nteke malamu na mokili mobimba parce que bato ebele bazo gérer Congo mais bayebi na bango fait chote. Donc moi pe ba diriger Congo ekozala te ba rememaka ba surcharge. Donc ba auto ba ko diriger Congo faut ba ezana histoire ya Congo wana ebandaka ndenge nini parce que bokoza na mboka mais il faut boye ba date de naissance nango pamba te baso welaka ba date de naissance ya ba congolais na gouvernement mais gouvernement aza na date ya naissance ya Congo te yango siko biso toyebisa gouvernement ke pour diriger Congo faut yeba na date de naissance ya Congo oyeba définition ya Congo parce que Congolais oyeba définition ya Congo te a bénéficier pe na Congo te yango lelo tozo bénéficier na Congo te parce que tozangi date de naissance ya Congo et botama moko nini et tozangi pe o tozo ko la définition ya Congo kasi lelo biso toni toyebisa bino ete mutu mwindo azangaki histoire mais biso siko toyeli bino histoire pona mutu amita comprendre d'où vient les Congolais to les Congolaises naboko on a biso babenga ba Congolais to pe ba Congolaises d'où bien les Africains naboko on a biso babenga ki ensemble ya batu mwindo ba Bantu. Ça veut dire Congo et botamaki lelo ezalaki le 17 décembre premier siècle et bandela mokili pe première année mama moko aza mwana mwasi ya deuxième génération ya ba africain nyonso to pe ya biso loposo moindo kombo na mama Koko Nzinga dans vivwaka na premier siècle première année. Yem tapesa mboka na biso kombo Congo pe a expliquaki définition ya itandi alobaki abando va dans la forêt équatoriale. Maintenant apesi définition ya Congo pe a signifié limite des affaires to pe limite frontalière mabele na biso alobaki déjà que étendu au nyonso ya ba indo nyonso que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, que ce soit l'Afrique centrale, que ce soit l'Afrique du Nord. Yango nande ya lobelaki Congo mais makamutu esalamaki na centre du monde kuna esika tobengi forêt équatoriale topé Mambenga na ntango ya lobelaki Congo alobelaki Congo soi-disant tout étendu et Afrique mobimba partie nord ouest et sud autozoko benga lokwa central est tout. Après ces précisions et définition toyeba mboka ezana makambo nene. Et mama Koko Nzinga yepeka mutu alansaki to pe apesi atikelaki biso prophétie
ya boye ya mobikisi na biso babengi mvuluzi kimbangu dia ntungunwa na epoque wana bato bamonaki na corps physique te kasi mama Koko Nzinga na premier siècle première année tango apesi mboka na biso kombo Congo après ayo kopesa prophétie ete nzamba bakoko na biso akotindela biso mobikisi ya mokili mobimba kombo na ye ekozala mvuluzi. Lelo totombeli mokili mobimba nteke malamu na kombo nzamba bakoko bole ebola mbotondi na esengo. Na sima ya feti o ya naissance ya mboka Congo tozo préparer fête ya récite na fête ya bonne fête, bonne année, fin de l'année africaine. Après na janvier 2022 tokota na makambo etali fête ya protection familiale, fête ya bana na biso. Ça veut dire batna batu bazo ça la logique et à fonctionnement réel ya calendrier ya batu na batu parce que tobi ke biso na ba européen to roza calendrier mon côté donc ba africain o ba ndoko fêter ba fête selon calendrier européen ba ndoko telengana pasi na bango ba ndo silate mais ba o ba okota sikoyo na musala ya ko élaborer programme déterminé na bango selon notre propre calendrier nde ekobimisa biso na boumbu oyo ekanga biso munoko liboso ya bomengo na biso. Donc fête oyo lelo toyembaka 12 chansons. Fête ya mama Koko Nzinga. Mais tout le monde en réalité qu'il y a une grande différence entre mama Koko Nzinga na mama Nzinga il y a 1500 topé ya 1666 mwana ya mama Pembo Nzinga. Wabunde na ba portugais. C'est que mama Koko Nzinga zali deuxième génération de l'homme noir. Mais mama Nzinga wabunde na ba portugais na 1600 topé na 1500 na wakene ko tonga village Matamba na ba Congo. Azaki mwana mama Pembo Nzinga ya salaki ka juste titre de rappel. Pona boye ya génération na ya Congo. Esengeli to lande ba réalité nyonso donc yango lelo tozo fêter depuis 1500 le 17 décembre oyo mama Nzinga ya village Matamba a rappelaki continuité de programme ya mama Koko Nzinga oyo ya premier siècle première année ya le 17 décembre lelo biso sko tozo fêter le la 521e édition ya ko sepela na fête ya Congo. Congo, 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 mabela kimbangwe, yeye, Congo, ya beto. Oh, Congo, 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 eloba manzinga, yeye, Congo, ya, Congo, mboka kimbangwe, Congo, ya beto, oh, mboka ya nzambe, Congo, ya beto. Oe tonda na nyoso Congo ya beto oh mboka ya nzambe Congo ya beto o Congo 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 eloba makimpa eyeye Congo ya beto o Congo 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 eloba manyame gaye Congo ya Congo mboka bakokwe Congo ya beto oh mboka ya nzambe Congo ya beto oh Congo na beto Congo ya beto oh mboka ya nzambe Congo ya beto oh Congo 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 mabela baindwe yeye Congo na beto Congo ya mokili mobimba yeye Congo ya Congo mboka manzinga Congo ya beto oh mboka ya nzambe Congo ya beto oh Congo bakoko Congo na beto oh mboka ya nzambe Congo ya beto. Donc tolobi ke Congo ezali mabele na ngana yo mama ya mwasi tope mama Koko Nzinga ya premier siècle première année oyo apesa ye mboka na biso kombo Congo alobaki Congo eza libanga kasi libanga wana ebotaka. Ça veut dire tala bamindele ba exploiter Congo depuis 1500 1800 jusqu'au delà mais bomengo Congo ils ont se produit toujours
parce que ezozela ngana yo bakongo to pe bakongwa to tia mibeko sikoyo ya kosekirize bomengo wana toyeba nde nini tokozwa responsabilité ya tout état de la terre nzamba kokita te kasi mama koko nzinga ya ebande ya mokili deuxième génération de l'homme noir alobaki ete Congo eza mboka moko oyo mutu moko ta kochange kombo Mobutu ayaki bakotisi ye na ba magie européenne a changé Congo kombo apesa kombo a Zaïre bakomi ko tatone abomoni baye babengani Mobutu bazongisi kombo a Congo donc mutu akolongola kombo aza tata yo ti lombo za na pouvoir so changer kombo a Congo bako chasser yo parce que kombo wana mutu akolongola ngo azate eza kombo déjà bapesa ke eza sacré etikali libéa na libéa soke na kati ya ebale okomona mbisi mo babenge Congo asika mais soke na France mbisi kombo France asika azaka te soke na Israël na kati ya bamai na bango mbisi kombo Israël asika azaka te na États-Unis mbisi kombo États-Unis asika ezaka te na Bagdad mbisi kombo Bagdad asika ezaka te na Cameroun mbisi kombo Cameroun asika ezaka te na Togo mbisi kombo Togo asika ezaka te na Asie mbisi kombo Asia sikezaka te donc na monde entier mbisi bazobenga Congo donc Congo asika mabanga bazobenga tadi dia Congo yango tozobenga lelo diama donc to mama koko nzinga ebandela mokili apesa ikombo a Congo alakisaki ba élément d'alimentation oyo kopesa ngana obokasi poto serzi revenu à bolamu ya étendu to pe etenya mabele onza komba akabeli biso alobaki ete Congo aza na élément d'alimentation belé to bengi lokola cuivre bako babengaki ngengele aza élément d'alimentation ya mboka Congo o mama koko nzinga tikelaki biso tadi dia Congo to bengi yango diamant eza élément d'alimentation mama koko nzinga tikelaki biso banyama makasi lokola bankosi nkoi tobenge léopard nkosi tobenge lion mpakasa banguma banyamana nyonso tu baza ba élément d'alimentation ya mboka Congo dans mokolo lelo eza mokolo ya mitano vendredi eza mokolo ya feti to feta nanu feti ya bonté donc feti ya bonté biso feta ngo chaque vendredi to invokaka molimo ya mama koko nzinga wana apesa mboka na biso kombo Congo pamba te tanga apesa mboka na biso Congo na premier siècle première année avivwaki pendant 250 ans ya vie na ye mais azaki deuxième génération de l'homme noir tokoye kola makamni ye asalaki na 250 ans wana oyo avivwaki apesi mboka na biso kombo Congo apesi prophétie ya koya kimbangu ewana makambo ya Yesu ezate parce que bamindele bazo biwelisa kokotsa mutu mwindu calendrier wana pona ya bango ba européenne po epesa biso bulu yeke mais atolobi ke mama koko nzinga wana ebandela mokili avivwaka pendant 250 ans na mokili mais aza deuxième génération parce que atikaki mbele bilaka na premier siècle première année le 17 décembre comme la naissance ya mboka na biso Congo pe alobeli ba makambo nango nyonso atikeli biso nzete ya lokumu babengi yango sanda dia Congo ezali nzete oyo eza pouvoir ya ko rassembler batu ko réunir biso par rapport ya amour na biso ezaki dispersé na époque ya colonisation mais ezali pe nzete oyo e dévoilaka to pe elongolaka lokuta. Étant à sali 250 ans, il y a parcours na ya vie physique. Après 250 ans, maman koko nzinga wana alimwaki akufa ite ke ba lelae nenge biso lelo to koma okufa mais alimwaki ake ko siéger na kati ya étoile oyo bomonye bimaka pembe na sanza to bengi yango étoile du matin. Mamindele kuna ba obenga soki étoile ya Salomon soki ya bakoko na ba ya David mais biso apesko to proclamer pe bakoko na biso parce que tolalisa ye bango pongi tango ebele yango epesi biso bilakeli mabe oboyi bakoko fimbwa kekele oswai na Congo nzana libumu donc kwa lelo to fete 521e édition ya mbotama ya mboka Congo babengi yango fête de découverte. Pourquoi to fete 500
21e édition par rapport ya rappel au maman Nzinga ya village Matamba salaki na 1500 mwana mama Pembo Nzinga. Ça qui rappelle que génération M100 Tokoya tout l'ande ba suivi nyos to établi programme déterminé ya continuité à vie nangana yo pona to buka ba revenir à chaque parcours. Donc il va visiter biso pour remettre biso un cahier de charges oyo et ko dévoiler ba descendance ya ba tout monde de parce que tout monde doit na histoire te histoire yango skoto ye ko coller yango pona to tiango na ba été lo to pe na ba kelasi ba na biso bando ko ye kola histoire na bango grand complet to lo ngona makambo ba Abraham na makambo ba Isaac parce que tant to zo bela mboka un Congolais d'origine a olobela sous makambo Abraham te so yo Congolais ko mobeta masolo Abraham na Congo ça veut dire zo bungisa bande ko na onzela yo faut obeta masolo ya bana Congo nini bakosala pona ba garantir vie sociale ya vie na bango pe babatela bomoto na bango eumela tango molai oboyi bakoko fimbo kekele oswe na konza na libumu. Dans les lots toujours fêté 521e édition ya mbotama mboka Congo Mbanza to benga la fête des découvertes. Mukolo lelo to salaka losambo ya mboka Congo. Pe to salaka losambo ya stabilité. Losambo ya mboka Congo to salaka yango pona to lata bokasi ya bakoko na biso ya ebandeli ya mokili. Losambo ya stabilité to kosala yango lelo pona bomoto pe bomoi na biso nyonso loposo moindo pe ya mokili momba evanda na kimia kata mokili kata na kimia. Repa ya fête na biso ya lelo toliaka bambuma e bambala pona kilo ya nzoto na biso ezala na équilibre normal pe bomoko na biso ezala stable na kati ya mokili. Toliaka babiloko oyo evandaka lisanga kana kati ya repa pona kobatela bomoko ya bolingo ya bondeko bwa biso pona kozala na makasi ya kosala suivi ya kolandela mibeko ya kobatela ekolo. Ya veut dire poto gérer Congo po yo nanga to bénéficier na revenu ya bomengo Congo il faut to sala la Congo mibeko wana ba politicien bazo gérer Congo eza mibeko o ezo ko tabiso na bulu ye keto pe na gaspillage parce que bazo ko dépendre pas ba européenne budget nyo chezo kende ko voit misa ba européenne mais mibeko to ko sala ya Congo asika et ko sala en sorte que mwana mboka nyo tout a se retrouver na revenu ya bomengo na parce que nzamba pesa ke biso nyo cheza yo za gouverner mais za yote. Yo zaka na responsabilité à gérance mais gérance ni on ça gérance yo ça là il faut peuple na a se retrouver na salaire na bomengo wana o ezo ko faire évoluer caisse publique parce que bo sali caisse publique mais bomengo wana ezali et ba bien-être nyonso nzamba pesa ki dans na kati wana il faut programme ya peuple ezala déterminé pour azwa salaire ya revenir bomengo ne wande boza na capacité ya ko égayer Congo mais so bo sali makambo wana te boza ka ba petit esclave ti Kimbangu nde sukwa ye na génération ya mso pona kobongola nyonso de façon to simba sko bomengo na biso na maboko pe mutu na mutu a se retrouver na revenu ya bamakoki nyonso epesamela biso. Repas d'alimentation en fait ya Congo toliaka banyama ya makasi loka ba léopard nzuku o babengi éléphant nguma mpakasa mbwa zamba ngulu zamba banyama makasi bazebele pona tolata fox de gérance ya kobatela ekolo Congo na propre mibeko na biso moko donc poto bongisa Congo faut to changer ba loi wana oyo bakonzi batambo na ngolelo eza ba loi ya colonisation et bandozong ça toujours mboka sima pe bandosa ba gaspillage inutile peuple ando bénéficier te abandaka kolela à tout moment. Na fait à Congo to utilisaka mingi ba élément articulaire ezali biloko o ezali na ba mai ya zei yango nde epesaka transformation ya ba caoutchouc agricole na ba mélange na ba produit naturel lokola manyoko ya bololo mbala ya mboma ma ya zei to kozwa yango na dongo to kozwa yango na misili epina bama yuwa nyonso ya zei wana ebimaka na kati ya bepina na bamisili na badongo nde babengi yango acide folique ezalaka na vitamine B8 sikoyo mai ya manyoko ya bololo to pe mai ya babiloko eza na bololo
Le roi manioko a bololo mai na ngwana bololo eza amidon. Donc ça déjà acide. Si ko so tozui acide wana ya amidon, to sangisa ngona liquide oyo eza zei oyo to bengi vitamine B8 et puis ça biso oyo tozoko benga lokola caoutchouc agricole. Donc to ça le roi ba farine. Donc pour voir ça farine eza mélange ya maya bololo oyo uta na ba produit ezaka na ba maya bololo ba bololo il faut ya lourd parce que toza deux sortes ya bololo léger na bololo ya lourd to koye kola makambo na nyonso mais ba bololo sko ya lourd nem teza ba amidon so ba salengo mélange na ba mai ya zei oyo to bengi ba vitamine B8 ba bengi yango acide folique nde ko pesa sikoyo ebimisa ya biso siko caoutchouc mélange ya biloko na mibale ya mai ya zei na mai ya bololo ya ba manioc ya ba mbala ebele lokwa ba mboma ba mbala ebele epesa biso ba mo transformation chimique tosali ba caoutchouc agricole donc tosali ba farine déformant to bike awa ba élément articulaire nde tosalela pe mingi na mokolo lelo ya fete ya Congo pamba te ezali biloko oyo ezali na ba mai ya zei yango nde epesaka transformation ya ba caoutchouc agricole na ba mélange ya ba produit naturel ya lolenge nyonso ba manioko ya bololo mbala mboma mai ya zei tokozwa na dongo misili épinard pe biloko ebele ebimisa pe mai ya zei mbembe azaka pe na zei na nzoto na ye donc aza pe na mai ya zei esengeli mena kosangisa mai ya zei wana na acide folique ezaka na vitamine B8 elongo na amidon po esala siko transformation wana place bambisi mosusu bavandaka lokola banzombo bavandaka na bapotopoto bakamba nyoka eza pe na baliquide ya nzei ça veut dire zei tokozwa ngo na épinard te mais eza na baplaisir nature oyo ekopesa biso mpe babiloko ya zei oboyi bakoko fimbwa kekele oswai na kokonzala na libumu yango moi bakoko na alimentation babande olia biloko oyo eza na zei mingi mpona eprotege mpe baarticulation na bango tokoyekola makambo wana nyonso na fete ya Congo toliaka mingi mbika mpona kobatela mikwa na biso a partir ya mafuta na yango ezali kopesa biso longue durée de la vie ça veut dire mbika bako bande kolia yango mingi na alimentation de l'homme noir parce que mbika aza na barole ebele mais tolobi abatelaka mikwa ya bato a partir ya mafuta ya mbika pe azali kopesa biso longue durée de la vie alors il faut toliaka mbika mingi mpona toumela na kati ya mokili so tokolia biloko baosala biso dardar tozoyeba alimentation te tokoboma nzoto na biso avant élément d'alimentation oyo mama koko nzinga atikelaki biso nzete ya sanda ya Congo mpona kolongola lokuta ezali nzete ya lokumu oyo mama koko nzinga atikelaki biso mpona stabilité ya mboka ça veut dire nzete wana tokolona yango partout na Congo même na ba boulevard il faut ezala ebele biso olona yango kuna na badara na Lukongo le place tosambelaka na matadima yo pe nzete wana ezali esika église kimbangiste ebombi sekele ya kobikisa mokili babengi yango kilongo bakoko to pe la gâchette de la grande puissance de gloire oyo ekosisa baguerre parce que tozoloba tozeza gouvernement soki bolingi guerre esila tofongola ndako wana bozoboya bozokominyokola nzete wana siko fréquence nango ekotambola monde entier ebanda kobenda bana bilaka nyonso mpona barejoindre lukongolo oyo ekosangisa bato nyonso batambola na vraie version ya bokoko bwa bango bato mwindu lelo bazolobela bokoko na bango mais na divagation classement historique eza te donc bahistoire eza dispersée eza ya bandambu mais abiso siko toyei kokole histoire au grand complet depuis le commencement de ce monde jusqu'à nos jours to préciser bagénération combien passé tobeta bahistoire ya bagénération wana mpe tolakisa makambo nini oyo bango basalaki oboyi bakoko fimbo ya kekele oswaye na Congo nzala na libumu mokolo lelo loko ezali le 17 décembre tosalela chiffre 12 toyembaka 12 chansons toyembi déjà moko totikali na 11 chansons toyemba 3 chansons à louange de l'homme noir toyemba 3 chansons à purification de l'homme noir toyemba 3 chansons à glorification de l'homme noir toyemba 3 chansons à invocation de l'homme noir mpona kobatela contact ya sacrement divine bantu ezala na continuité de programme ya bagénération nyonso oyo ekoya nsima na mokolo lelo tokoyemba 12 chansons mpona kobatela oyo tobenga lokwa contact ya sacrement divine bantu
ezala na continuité de programme ya ba génération nyonso oyo ekoya nsima. Esenge toyeba ete mama koko nzinga tanga apesa ya mboka na biso Congo adefiniraki grandeur ya Congo na bamakoki nyonso oyo nzambe apesaki. Toloba deja ke fleuve Congo ebandi banda Luala bati na Kinshasa na Kinshasa esali 4700 km. Mais tomoni sikoyo ke vitesse oyo fleuve Congo atambolaka na yango par rapport ya 100 shit, fleuve Congo avec sa 50 mètres cubes par seconde. Na vitesse écoulement d'eau pe azali unique maille du monde. Pe azali na ba mbisi le plus vieil. Pe Congo azali na 125 millions des hectares vierges ya zamba oyo ekolesa monde entier so to s'organiser. Na makambo siko to loba ya programme autotamsela Congo asika dans fleuve Congo aza moulaï 4700 km de Luala jusqu'à Kinshasa, aza na 100 shit de Luala jusqu'à Banane aza na 67 shit, de Banane jusqu'à Kinshasa azali na 33 shit, aza na 450 km ya shit Livingstone, mais na kati wana tolobi ke azoko verser quantité à mai na e plus ou moins 50 mètres cubes par seconde. Pe azali unique na monde, pe azali na bambisi le plus vieil. Pe Congo azali na 125 millions de hectares vierges ya bazamba oyo ekolesa monde entier soki tosali mibeko na biso moko. Pourquoi tu fais fête à Congo? Tu fais fête à Congo parce que tu dis que Congo est tongama liboso mokili mobimba. To nzamba saka mokili kombo ezalaka te. Asalika mokili mobimba na ba France na ba États-Unis mais erwana ba mboka na etongami te parce que bato babandaki na centre. Tant bato baye na kata centre bato wande siko nzamba pesi bango définition balobi bon o nzamba pesi place nzamba tchebiso to ndobenga mokili. On ba Congo na no ezate me makambo ebandi kuna ya Forêt équatoriale sika bato bavandaki me babenga eka mokili Congo pe azalaki te. Première génération ya bato mwindu et vivra qui na les 1-1-1 et ebandi la mokili donc ebandi les 1-1-1. Pourquoi tu dis première génération ebandi les 1-1-1? Parce que bato mibale o nzamba salaki ne bande ya mokili bazaki bato mwindu mobala utaki na moi tobenge koko muntu nzala mpanda na mwasi utaki na sanda babenge koko kiteleki na boto pe kento tant bayaki bazaki bango mibale bango ne baza ba commencement parce que bayaki na parcours ya ko identifier tous les bien-être pour bâtir la biso de charge ya continuité ou ekopesa ba développement na évolution toujours moi lelo malgré bato bakota na précipitation de bakoma osala biloko ya mabe ou ekomi ko boma biso susu kasi bango to bayaki basalaki 5000 ans d'existence pona basisa misala na bango baliaki mbuma te bazaki na bango péché te ba réalisaki nyonso après bazongi esika oyo bautaki na moi pe na sanza mais babota ebana na bango to baboti bana na bango bakolisi bana wana après batiki bana mais to bango babota bana wana nde ezali lokwa basisi parcours na bango ya 5000 pona ko définir biloko nyonso tout misala nyonso onza kombatindaki bango après na l'an 0 na bango parce que babandaki na 5000 ans bazokita na babandi 5000 ans 4999 4998 ti baye na l'an 0 na 0 na comme na 0 moi ça comme na zemi na nguya enza komba tanga boti bana ba compter siko le 1-1-1-1 babandi siko parcours o ba kotikela bana wana parce que bango basaki rapport sexuel te mais bana siko faut basa rapport sexuel pour baba ndoko bota nde biso nyonso tozo bota malelo batikeli ka bana ndingisa ete nza komba apesa biso ndingisa to tikela bino pona bobota ba poso ya balangi nyonso. Siko bana wana koko lukalakala mbele na koko Fatuma babotaki sikoyo ba mama koko nzinga oyo baboti bakoko panzu ya Congo wabimisaki technologie ya kolamba mabende lokwa ba câble à cuivre parce que tobaye bakoko ngengele bazali bakoko motako bazali donc toyekola ba savant wana nyos mais batno bat bayaki na époque na bango mais atolo la deuxième génération donc première génération on va vivre qui na les 1-1-1-1 baboti
plus de 34 bana donc babotaki 36 bana tokotanga bakombo 36 bana wana o bazaki na première génération mais na kati ya 36 bana wana 36 bana na pe babotaki lisusu nde tobisiko ke bamama koko nzinga oyo apesa mboka na biso kombo Kongo bazali kwa deuxième génération parce que bauti na kati ya famille ya koko lukalaka mbele na koko Fatuma baboti koko oyo tozokobenga lokola Panzu dia Congo, un grand savant noir oyo a dévoilé qui maele topé technologie ya rola mama bende. On a déjà toujours le bela premier siècle, première année de notre ère ya calendrier nabiso. Mais ce toujours sikoyo bamboka lokola Brésil. Baza bango peuple parce que les autres comme le peuple brésilien mais biso lobi ke ba portugais pe ba espagnol nde ba sala ki topé ba créer Brésil. À partir de noirs déportés dans l'époque, il y a capitaine Cabral, Aza brésilien, ou à sa déportation de l'homme noir vers la Belgique. Arabe, il y a Koko Ketura, Azali nièce, il y a Pharaon Moko, Azali en Égypte, il Koko Menan Koutima, Pharaon de l'Égypte, ou Alingara Sarah. Parce qu'Abraham a consacré que Sarah Zamouanan Kassinae, pour à cette époque, Abraham Bayagana Sarah Namwana Kasinae Lot. Maintenant on va comme en Égypte. Abraham amoni bako na mso baola taba or na nzoto et puis si monté mali kundu akosi que Sarah za mwasi na été azamona Kasinae koko wana pharaon wana mena kutima alingi Sarah bako mo vivre na Sarah tant ayo comprendre que Sarah za mwasi Abraham akosa ke ba bengane Abraham na démagogie yaki nango ba futé ba mandi bantaba ba soso ba meme biloko ebele to na zongi na mboka ne kuna bakumishe parce que bazaki na nzala bango babenge père de la nation yango lelo africain kota na libungiana akoma benga pe Abraham père de la nation aza père de la nation na yote ba pesa ke titre na père de la nation parce que kene ko buka lokuta na Égypte tango ba pese ba biloko to futaki comme droit coutumier to na zongi na mboka na ye nde bakumishe po aye ko amemeli bango biloko oyo e pesi bango mo équilibre par rapport à nzala o bazaki non Oboyi bakoko fimbo kekele osoye na konza na libum. Et là, les Américains, baza peuple parce que baza créé par les Européennes. Les Européennes, baza peuple baza créé par les Israéliens. Donc, toyeba source ya batu na batu. Parce que tangu nzamba salaka mokili, bakoko na biso oyo tozoko benga lokola nzala mpanda na kiteleki nabo. Basa yi rapport sexuel te po babota bana. Mais bavanda ki na kata zamba forêt équatoriale mambenga. Mwasi ayo okoma na zemi lokitwa kake beti na likolo et mwasi na yo bota bana mapasa aboti ya mobali na 12h ya mwasi abotami na minuit. Na même phénomène o bango bayelaki mbala moko bango babokoli bana na panda 34 ans, il y a calendrier européen, na calendrier na biso 17 ans. Donc na calendrier na biso déjà moi na 17 ans za adulte. Parce que na calendrier bantou na 17 ans, moi naza déjà adulte, mais na calendrier européen il peut 34 ans et ça déjà âge moko ya likolo. Mais to pe jusqu'aux différences que bana wana oye bandela mokili bakoko babokola bango pendant 17 ans calendrier ya 28 mois, 28 jours, 784 jours. Nde batikela ba onsko ndingisa ke bana biso to zongi sika to utaki mais to bando ko bimela bino po to kole bino connaissance ya ba élaboration misanyo auto salaki siko na kati wana bakoko wana nzala mpanda na kiteleki nabo baboti lukalakala mbele na koko Fatima siko koko lukalakala mbele na koko Fatima baboti mama koko nzinga wa pesaki mboka na biso kombo Kongo. Par rapport à 36 bana au bango babotaki donc na 36 bana au bango babotaki baboti 36 bana mais na 36 bana wana tokoyeba poso pembe bazali combien poso jaune bazali combien poso otobenga rouge bazali combien jaune biso na bakoko na biso babenga yango couleur mosaka rouge babenga yango motane couleur makila otona ngo na nzoto noir babenga yango moindo pembe babenga yango pembe blanche babenga yango blanche ça veut dire bakoko wana babotaki pe ba couleur mususu koko nzala lukalakala mbele na koko Fatima mariage bango basalaki ya kosangisa nzoto babotaki pe bana ya baposo ya pembe baboti mundele baboti ndundu baboti bapo jaune baboti bapo rouge parce que premier ndundu oyo abotamaki na kati ya descendance ya koko lukalakala mbele na koko Fatima
babengaki koko faladia. Donc koko faladia nde azali koko ya bandundu nyonso ya mokili mobimba. Tokotanga pe kombo koko ba mindele. Tokotanga pe kombo koko ya barabi de to ba uti pa koko ketura. Donc source na bango déjà yebani. Mais ba po jaune o ba koko ba bota ekuna bangwana lelo yo bazana kati ba descendance ba luba. Donc ba métissage ko bakisa susu ba poso. Donc faut to kota na bozindo ko décortiquer réalité nyonso. Après to ko kita siko po to yeba ba tribu salama kindeni parce que na histoire to beta yebandela mokili tribu ezala kité. Ba génération anande mto créer sikoyo ba clan. Yango ba yaki na ngoti na Kachopia ba yena ngoti na Egypte ba yena ngoti na royaume Congo donc ba tribu o to benga lokwa ba tribu yo bota masiko a partir ya Chita royaume Congo nde ba Congo esalami. To beti histoire po ba to ba comprendre que ndenge ba to ba loba ke ba Congo azali première yango mte ezali ko la ba to mundu ali boso non. Daba Congo azalaka te makambo ebana kuna na foyer équatorial oboyi bakoko fimbo akekele oswaye na Congo nza na libumu. Fleuve Congo azali na 450 sortes. Donc azali na 450 sortes de poissons. Azana ba munganza, azana ngolo, azana nzombo, azana mungusu, azana mpoka, azana mboto, azana mabundu, azana mukonga, azana nina, azana mayanga. Azali na otozo benga kambanyoka, azali na nina, azali na bambisi ndenge na ndenge pe bongo na bongo pamba te mbisi abwaka amaki na ye na 10e mois pe na 12e mois pe na mois de janvier nde aobanda koteta bambisi bamaki wana soka teti bamaki wana aobimisela biso plus ou moins 250 petits poissons yango wana na 1960 baminde basalaki ba Belge basalaki première pêche na fleuve Congo nde bazwaki dernière sorte ya nzombo achangeaka ba couleur bamemaki ye kuna na salle de merveille na Japon batongelaki ye aquarium ya 8000 mètres ya épaisseur à vitre babomba nzombo wana kuna. Mama Koko Nzinga azali la reine la plus joyeuse du monde, azali mère de la joie, avivra ki banda premier siècle, première année yebandela mokili pe asalaki 250 ans ya parcours ya vie na ye na kati ya mokili mobimba na sima alimwaki pe akendaki kovanda na kati ya étoile du matin base ya production di bonté. Ça veut dire Mama Koko Nzinga avivraki pendant premier siècle première année pe asalaki 250 ans ya parcours ya vie na ye na kati ya mokili na sima alimwaki akei kovanda na kati ya étoile du matin oyo bima pembe na sanza na ba 4 5 bomona yango alandaka influence a sanza azali base ya production di bonté. Congo Mbanza o lelo bozo benga Kinshasa ebandaki liboso ya mokili mobimba pamba te Congo abotamaki depuis commencement ya mokili pe batu mibale ebandeli ya mokili mobimba babandaki na katikati ya zamba ya Mambenga kuna na Busira donc bakoko wana babandaka na katikati ebandela mokili do évolution ya mokili commencement ya mokili bandaka kuna batu balia na bamba mbuma te basaki nde misala po nga lelo na otokuta na ba continuité oyo tozo vivre nango malgré ba détournaki to pe ba déviaki ba savoir nyonso ba kotia na démagogie ndeko mopesa biso ba retour ya ba liwa ya mbala kata pe ba accident pe ba biloko nde na ndenge. Mama Koko Nzinga azali lumière du jour pamba te la lumière du jour etambola kaka na 3 astres sanza minzoto bobengi étoile pe moi pamba te moi azali na grand rôle ya alimentation kasi sanza azali production de l'amour to pe ya fécondation minzoto azali alimentation ya production de chance ya batu na kati ya mokili ba chance na biso nyonso batu na kati ya mokili ezali alimenté à partir ya ba étoile. Quand on dit que Mama Koko Nzinga azali la lumière du monde topé la lumière du jour parce que la lumière du jour est ambolaka kaka na aspect ya 3 astres sanza moi minzo topé si significatif to rôle ya chaque astre kasi nyonso misatu wana ba astre nyonso misatu wana etambolaka a combinaison pamba te
Sanza aflashaka nzoto ya bana basi nyonso na capacité ya ba rayon soleil to pe ya moto ya ba rayon soleil na 8 poids ya moto ya Sanza pour na fécondation salema. Donc Sanza pour appeler sa production moi il peut intervenir minzoto peut intervenir Sanza par exemple un rôle na osala pour na makamwa nyonso ezala réuni mais to le bien ce que Sanza nde to mona ki aza attaché na matrice nzoto mwasi donc a fourniraka capacité à moto moko boye na nzoto mwasi na matrice pour na epesa ovulation makasi to benga ngo ba poids de lumière. Donc na nzoto mwasi apompaka 8 poids de lumière pour la conservation topé zemie kota topé production et loko nyonso ekobota mana mokile sala mais na nzoto mobali Sanza azoko fournir ka 4 poids pour la matrice ya mobali wana ezala efficace. Donc matrice oyo etiaka zemi et pour na sperme ya mobali ezala efficace. Donc sperme oyo eza makasi pour na conservoir na nzoto mwasi il faut azala na capacité ya 4 poids de lumière ya Sanza. Tu voyez que la capacité ya soleil a contribué à combien. Mais à tout le bisco Sanza zo alimenter mwasi na 8 poids. Pour matrice neza solide et conservoir. So dans 8 poids, to dans 7 poids, matrice ne bando kanga zemi, bazemi ne bando bima pa en pamba. Parce que capacité à chaleur est insuffisante. Donc chaleur à matrice nyonso bato ba vivre nango basi ba vivre nango et nangera na 8 poids. Ya capacité ya moto ya ba rayon Sanza. So les 6 poids zemi rokotate. Parce que ça ba mela ba kisi ba bebisa ba matrice na ba on pour to soigner bango, il faut to ça la ba remède. Oyo e bakisaka ba capacité oboyi bakoko fimbo kekele osoye na Congo nzana libumu. Première génération de l'homme noir koko lukalakala mbele na koko Fatima babotamaki na 5000 ans na suka ya parcours déterminé ya koko nzala mpanda pe koko kitelekinabo égal naissance ya lukalakala mbele na koko Fatima. Bango basalaki otozo benga lokola 34 ans elongo na bakoko ya yambo koko nzala panda na kitelekinabo plus ou moins 17 ans ya calendrier bantu. Ça veut dire koko nzala panda na kitelekinabo to nzamba sali mokili mutu azalaka te. Ko nzambe tanga lobi mokili ezalisama. Pas même un jour, pas même chaque seconde. Pas même 0 tant qu'il y a le bika que mokile zalisa mbamo mokile sami na biloko nyonso na banzete na ba mai na ba moi nyonso sala mbamo na forme ya lingaki et mokile vanda ebo mutu azaki te nzambe na bonzambe na yo mona kete fona kela mutu so ko gérer makamnyo parce que nyama zo déterrer azo dévorer misisa banzete azo produire te malgré ça pela manyama mso ba produire parce que ndeke to baki azali transporteur a rose ou graine koto ake ka ngo koto mususu pe ndeto mona banzete mususu ebotiti na katikati ba forêt mais nyama ndenge ko produit te ndenza ba yo sala mutu tanga sali mutu wana tanga ye ayo kuta déjà mokili zalaka yesko abandi mokili abandi siko mokili abandi kotanga na likolo 5000 ans mais asali parcours ya 5000 ans d'existence pour apesa onzete o makasa o mabele o mai o boyi o mutu o mwasi asaba différence à cette répartition ba programme nyonso batindaki asale on pendant 5000 ans tant aussi si 5000 ans na ezalo kwa bandaki na 5000 ans akititi na 0 ale mwasi ayo koma na zemi sikoyo à partir ya temps ya sisi parcours ya misalo nzamba tindaki mwasi akomi na zemi to ba boti mwa bana na bango babandi otanga sikoyo les 1 première génération sikoyo ebimi donc on bazalo kwa ba débutant baza génération te on ba yiko pesa ka ouverture ya continuité ya ba génération sikoyo ekotondisa mokili mais première génération sikoyo to bandi kotanga koko lukalakala mbele na koko Fatima na to bige première génération ya biso bato mwindu to yebandela mokili babotamaki na 5000 ans na suka ya parcours déterminé ya koko nzala mpanda pe koko kitelekinabo nde koko lukalakala mbele pe koko Fatuma babotami bango basalaki 34 ans elongo na bakoko ebandela mokili po babokola bango bakola na calendrier européen na calendrier na biso africain basali lokola 17 ans calendrier ya 784 jours nde bango siko to benga lokola koko lukalakala mbele na koko Fatima babotaki siko génération ya ba mama koko nzinga o apesa mboka na biso kombo Congo pe babotaki koko
Panzu dia Congo wazalaki savant noir o asalaki technologie ya kolamba mabende lokola ba cuivre elongo na ba poso alangi ebele do babotaki ba mama koko nzinga na ba koko Panzu premier savant noir o asalaki technologie ya kolamba mabende pe babotaki susu ba poso ya ba différents couleurs. Avant la 70 bokabwani ya batu na kati ya mokili koko lukalakala mbele na koko Fatuma babotaki koko banchwa ye mtasali ba pigme nyosu pe babotaki koko Mambenga azalaki comme patrimoine mondial zamba na équatorial donc eza kombonde Mambenga bana mwana oyo bakoko lukalakala mbele babotaki pe koko Mambenga abotaki koko Mbandaka centre méridional dans secret ya ba méridien ba ligne spatiale o etambusaka makambo likolo ezande base nango ezande centrale nango eza na Mbandaka mais lelo oyo ba mindele ba yibi makambo wana bakechango na Angleterre et Angleterre comme on peut savoir division du temps universel nzoka tobike na Mbandaka a tozana 17 méridiens donc monde entier na espace kuna tozaka na 33 méridiens. Siko Congo Kinshasa à partir ya Mundelu o ezoko justifier centre du monde ezwami na Mbandaka tozana 17 méridiens donc totikeli monde entier 16 méridiens. Tokoye ko la Cameroun a combien de méridiens, Togo a combien de méridiens, États-Unis a combien de méridiens, to calculer bango nyosu, to yo moi lemsu bazaka na ba 2 méridiens, 3 méridiens mais ngana yo Congo à partir ya Mbandaka tozana 17 méridiens de Greenwich. Donc to lobia ke avant la 70 ya bokabwana batu na kata mokili koko lukalakala mbele na koko Fatima babotaki koko banchwa wasali bapiki menyostu baza un rôle comme ba serviteur ya servir ngana yo soto bateli respect ancestral na biso pe babotaki koko Mambenga yo wana bozobenga Mambenga patrimoine mondial pebe koko Mambenga botaki koko Mbandaka babengi centre méridional ya monde entier parce que mtaza justificatif ya centre de la terre tokoye kola banimi bautaki wapi balukeni babotaki tobi babotaki 36 bana asko to bandi da ko décortiquer to tanga les 36 bana nana o babotaki ba mindele parce que dans la 70 avant premier siècle o mama nzinga pesa mboka na biso kombo Congo ba mindele déjà bakima ki awa na forêt équatoriale babeti zamba balandi forêt équatoriale bakebima bakota ba Guinée équatoriale allez babandi ko déborder vers océan Indien Atlantique mer Rouge bakebima kuna bamona ba Israël na otozoko benga lokola Asie yango pe même nzela o ba arabe bayaka na 5e siècle na makolo bayaki océan Indien Atlantique mer Rouge ba déborder vers Golfe à Guinée ba bimi ba mona forêt équatoriale kenda ti Guinée ba beti sko forêt équatoriale ba yeko bima na Ujiji pana bi na tote ba yaka makolo bazolanda ba long mai mais le roi makambo eza daté longtemps bato bakomi ko se précipiter o bango ndem to basalaki mais atozo beta sko ke talana na ba la 70 bato bapanzanaki ba msuba ke se retrouver na ba Israël era en Égypte ne salamité wana ka chopia na salamité mais mutu mwindu abandi déjà ko luka ndeni ko sala occupation territoriale et Afrique momba que ce soit partie nord partie sud partie ouest oboyi bakoko fimbo kekele o swani na Congo nzana libumba. Mama Nzinga ya village Matamba mwana ya mama Pembo Nzinga asalaki rappel pona likambo ya Congo tango génération na biso bilengi ya kotomi bale ekoya to rappeler feti ya Congo ndenge elobaki mama Nzinga ya village Matamba mwana mama Pembo Nzinga le 17 décembre 1500 jusqu'à le 17 décembre 1663. Parce que Maman Nzinga Bunda ina ba portugais pendant 26 ans, asalaki 87 ans pouvoir. On to bien que bakoko na biso bazalaki na ilikia ya kotonga mokili moko oyo
ekozanga masumu ya kosala na mabe. Mama Nzinga abundi 26 ans pe tala 87 ya pouvoir na sali na tika bino bakoko bapesa bino lusansu. Wana maloba Mama Nzinga. Koko Nzinga alobaki Congo bakoki kolongola kombo te. Oya kolongola kombo bakobimisela ye elima moko na katikati ya Matadi na Boma. Masu ekoleka te esika mbengu azali. Aza na influence ya tourbillon ya 33 shit. Kino na Kinsuka bashiti na esoki oboyi kotosa bokoko akobalola yo. Na 1500, 1501, 1502, 1503 jusqu'à 2021 lelo 1500, 1501, 1502 2002 tant Mama Koko Nzinga alakaki makambo ya fete mboka Congo. Donc tobandaki mbala mona époque Mama Koko Nzinga tobandi na 502e édition. Parce que tu calcules 1500 ya salaki rappel ya génération na biso par rapport à 2002 nde Mangonge la lancé programme Oyo tombaki mbala mona 502e édition anniversaire ya mbotama ya Koko ya mboka Congo le 17 décembre 1666 Koko Nzinga ya village Matamba a rappelé qui était Mama Koko Nzinga ye bandeli ya mokili premier siècle première année atikela kibiso nzete oyo ebimisaka vérité babengi sanda dia Congo pe atikela ki biso mabanga ya talo lokola tadi dia Congo pe mabende ya kolata lokola cuivre to bengengele azali ezalaki pe pona conserver pe pona makambo itali bilembo ya mabala. Koko Panzu dia Congo asalaki mabende ya kolata. Tala tina obiso to fetaka feta Congo. Donc pona mukwa lelo to sutina wana na mambi matali feta Congo to zemba banze mbupoto clôturer lo sambo to tombeli mokili mobimba teke malamu na kombo nzambe oboyi bakoko fimbo kekele oswa na kongo nzana libumu donc to lobike mwana loposo moyendo nyo so ko bandela classe ifo ye ko la mikanda o cahier de charge nango po ayeba histoire na ye parce que so yebi histoire te histoire ni yo otiki la bana na otiki ba makambo ya Israël otiki ba makambo ya Jean asko biso to boyi makambo wana ato esko ko installer to pe ko établir histoire moto moyindo to bando ye ko longo na betelo mutamta ye ba to utaka ba pi ba famille na biso ezalaka ndenge ni donc eza grand travail otozo sala pona ko bimisa livre wana ba yibaki ya cahier de charge to pe ya ancien testament de l'homme noir pona lelo yo babanda ko décortiquer yango pe basala ba école ya ko fouiner biso mémoire de façon batangisa biso na minoko na bango asko to ye ko bongola makambo nyonso oboyi bakoko fimbo kekele oswai na Congo nzana libumu. Moindo la muka na pongi, moindo la muka na pongi, la muka moindo, la muka oh la muka moindo zali. Kolala kimbangu abengi yondeko boya totonga Congo ya sika. Oh la muka moindo, la muka oh la muka moindo zali. Kolala kimbangu abengi yondeko boya totonga Congo ya sika. Congo ya sika eloba mangongele, oh Congo ya sika ya bana bilaka, oh Congo ya sika ya loposo moindo, moya totonga Congo ya sika. Oh la muka moindo, la muka oh la muka moindo zali. Kolala kimbangu abengi yondeko boya totonga Congo ya sika. Congo ya sika ya bana bilaka, oh Congo ya sika ya bakokwa baindo, oh Congo ya sika eloba mangongele boya totonga Congo ya sika. Oh la muka moindo, la muka oh la muka moindo zali. Kolala kimbangu abengi yondeko boya totonga Congo ya sika.
Peve ya Kongo eye kopesa sango na bato na kombo ya Nzambe beglize nyonso ezokangama lisanga ya bato amabe mazisien na bandoki kuna nde bapesaka bekuluzu na bameme yebaka ndeko ekuluzu elembo akufa keba 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 mawa mingi ndeko keba 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 boko sila ndeko keba 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 na eglize ndeko keba 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 na mabonza ndeko keba 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 na Bible ndeko keba 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 na Koran ndeko keba 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 biso baindo ebongi toyeba mvuluzi kimbangu babengaki mobikisi na mboka Kongo kembo 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 Nzambi mpungu kembo 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 mvidi mukulu kembo 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 maweja kembo 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 konga mongali kembo 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 anza komba kembo 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 ndeko nanga zongela Nzamba bakoko na yo ndeko nanga zongela Nzamba bakoko na yo bungi Nzamba bakoko landi Nzamba mikanda ubebi ndeko obungi Nzamba bakoko landi Nzamba Bible ubebi bakoko na biso bayebaki Nzambe na mikanda teo bakoko na biso bayebaki Nzambe na Biblia teo bakoko na biso bayebaki Nzambe na Koranike te bakoko na biso bayebaki Nzambe na minoko nyonso ya Kongo bakoko bakongo babelelaki ye Nzambe ya mpungu tulendo bakoko baluba babelelaki ye mvidi mukulu ndeko bakoko bangala babelelaki ye ole nkumu nza komba bakoko libinza babelelaki ye nyamulo ibanza ndeko nanga zongela Nzamba bakoko na yo ndeko nanga zongela Nzamba bakoko na yo boyingi Nzamba bakoko olandi Nzamba Bible obebi olandi Nzamba bakoko olandi Nzamba mikanda obebi bakoko na biso bayebaki Nzambe na mikanda teo bakoko na biso bayebaki Nzambe na minoko nyonso ya Kongo bakoko tetela babelelaki ye chema unga mbunga bakoko bango babelelaki ye chema unga mbunga bakoko tetela babelelaki ye onya shongo ndeko oboyi Nzamba bakoko landi Nzamba mikanda obebi ndeko likambwa boumbu na Kongo bisoto boyi yango likambwa boumbu na Afrika bisoto boyi yango bakangi kimbangu na bakongo po na likambo na Nzambe bakangi kimbangu na missionnaire po na likambo na Nzambe bakangi yo na likambo na Nzambe bakangi yo na likambo na Nzambe bilenge ya Kongo ya Afrika bisoto simba bakoko bango bato ya liboso bayebaki Nzambe ya mpungu bango bato ya liboso bayebaki mvidi mukulu bango bato ya liboso bayebaki onya shongo mvuluzi yo kimbangu yo mvuluzi yo kimbangu aye na Kongo pona kobikisa aye na mokili pona kokangola bato aye na Kongo pona kobikisa aye na Afrika pona kobikisa bato makangi yo na likambo na Nzambe makangi yo na likambo na Nzambe bilenge ya Kongo ya Afrika bisoto simba bakoko bango bato ya liboso bayebaki Nzambe ya mpungu bango bato ya liboso bayebaki mvidi mukulu bango bato ya liboso bayebaki onya shongo bango bato ya liboso bayebaki nyamolo mvuluzi yo kimbangu yo mvuluzi yo kimbangu
aye na Congo pona kobikisa aye na Afrika pona kobikisa bato aye na mokili pona kosikola aye na Congo pona kobikisa bato tala mapasi na bitumba pe minyoko na mboka nyonso ya bakoko mabeza kolandalanda kaka biso na Nzambe nde elongeza tala bapasi na bitumba pe minyoko na mboka nyonso ya baindo mabeza kolandalanda kaka biso na Nzambe nde elongeza kimbangu mobikisi mokili mobimba kumisa baso bandimeli Nzambe na nguya lolendo kembo 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 Nzambe kembo yokolinga mokili mobimba kumisa baso bandimeli Nzambe na nguya lolendo kembo 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 Nzambe kembo yokolinga tala libota neza konyokwa mamoyindo po yotikaki Nzambe ya bakoko sala nyonso zongela nzela bakoko bomo ya seko yokozwa tala libota neza konyokwa mamoyindo po yotikaki Nzambe ya bakoko sala nyonso zongela nzela bakoko bomo ya seko yokozwa kimbangu mobikisi mokili mobimba kumisa baso bandimeli Nzambe na nguya lolendo kembo 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 Nzambe kembo yokolinga mokili mobimba kumisa baso bandimeli Nzambe na nguya lolendo kembo 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 Nzambe kembo yokolinga Congo champ magnétique Congo cuvette centrale Congo champ magnétique Congo cuvette centrale bakoko na biso solo bayebaki Nzambe se na minoko nyonso ya Congo Congo champ magnétique Congo cuvette centrale Bwanyama yele eloba mama kokonzinga PV ya Congo kati na bilenga koto ibale Congo champ magnétique Congo cuvette centrale bakoko na biso solo bayebaki Nzambe se na minoko nyonso ya Congo Congo champ magnétique Congo cuvette centrale yoka lisolo ya Congo chunga natira Congo yoka boko kwa Congo yoka lisolo ya bakoko taka na malasi paka na malasi epesaka solo kitoko na ndako paka na malasi paka na malasi epesaka solo kitoko na ndako soki ozangisi na mbondo bololo chunga soki ocheliseke fula soki ochena poswa nguba epesaka solo kitoko na ndako paka na malasi epesaka solo kitoko na ndako keba na basango keba na ba pasteur keba na basango keba na ba pasteur bakosi ba mama bakosi ba tata balona na kitunga bakobuka nde nini Bible me baluka Congo arme me baluka Congo Congo champ magnétique Congo cuvette centrale Congo champ magnétique Congo cuvette centrale Papa nalo mame yufula kabeto yo na Nzamba banzenza sambuna iki ndombe menyo kwa makaka Papa nalo mame yufula kabeto yo kimbangu kele nani awana Congo kimbangu kele mvuluzi abandombe kimbangu kele nani mvuluzi kimbangu kele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangu kele mvuluzi kimbangu kele nanyo yo kimbangu kele mvuluzi kimbangu kele nanyo yo kimbangu kele mvuluzi bapapa kimbangu kele nani mvuluzi kimbangu kele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangu kele mvuluzi kimbangu kele nanyo yo kimbangu kele mvuluzi kimbangu kele nanyo yo kimbangu kele mvuluzi ba mama kimbangu kele nani mvuluzi kimbangu kele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangu kele mvuluzi kimbangu kele nanyo yo kimbangu kele mvuluzi
Kimbangukele na nyoyo, kimbangukele mvuluzi, bilenge kimbangukele mvuni, mvuluzi kimbangukele, na mokili mobimba, lelele, mvuluzi kimbangukele mvuluzi. Loposo moindo boyaka to embela nzambe, bana Kongo boyaka to kumisa nzambe, nzamba bakoko na biso nzambe ya mpungu. Kimbangukele, kimbangukele, kimbangukele mvuluzi. Kimbangukele, kimbangukele, kimbangukele mvuluzi. Mokili kimbangukele nani, mvuluzi kimbangukele. Ya totwa vimba, lelele, mvuluzi kimbangukele mvuluzi. Ba mama bakotuna kimbangukele nani, bilenge bakotuna kimbangukele nani. Kimbangukele, kimbangukele, kimbangukele mvuluzi. Kimbangukele, kimbangukele, kimbangukele mvuluzi. Ba mama kimbangukele nani, mvuluzi kimbangukele. Ya Afrika mobimba, lelele, mvuluzi kimbangukele mvuluzi. Kilumbu kwiza mpeva Kongo, banani bamona yo, bandombe bamona yo. Kilumbu kwiza mangongele, banani bamona yo, bandombe bamona yo. Ya ikembwa nzambe kembo, banani bamona yo solo, bandombe bamona yo. Ya ikembwa nzambe kembo, banani bamona yo solo, bandombe bamona yo. Kilumbu kwiza bana bilaka, banani bamona yo, bandombe bamona yo. Kilumbu kwiza mama nzinga, banani bamona yo, bandombe bamona yo. Ya ikembwa nzambe kembo, banani bamona yo solo, bandombe bamona yo. Ya ikembwa nzambe kembo, banani bamona yo solo, bandombe bamona yo. Mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadio, kilumbu kimosiki beni sukola ntima. Mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadio, kilumbu kimosiki beni sukola ntima. Yange sukula mavanga mame, sukula mavanga mame, ahilwe ngisi wa monao. Yange sukula mavanga mame, sukula mavanga mame, ahilwe ngisi wa monao. Vatoto mbangi muzulu mbangi, maoso matuvanga mfumu nzambize imo. Bakaka babanzi langa mvuluzi kimbanguka kwiza ko, kwiza kaka kwiza sambono foloso. Toto beta lo sambo mboka Congo ya le 17 décembre 1er siècle. Nzambe ya bakoko na biso akonga a Congo, nzambi mpungutulendo ya mbanza velela. Videle mukulu wa bankambwa, Mungu wa milele, Mungu wa mapendo. Tobeleli yo pe kombo na yo, kombo na nguya nyonso. Tobeleli bokasi ebandeli ya mokili pona tokokisa mokano ya ndingisa enene oyo pesaki na bakoko bwa biso. Ebandeli ya mokili pona kokamba mokili mobimba na kati ya kimia, kati na mokili kati na kimia. Opesaki biso moi na yo pona bomoto bwa biso eyeba ntina pe eyeba nini tokosala lelo na lobi. Pona toza na makasi ya kobongola mokili na lolenge na nzambe solo. Opesaki biso sanza na yo pona bolingo na yo elata biso, pona kotonga mabota pe kosepela na manso oyo epesamelaki biso uta boye na biso likolonse. Opesaki biso minzoto na yo pona misu na biso emona musika, pona boyebi na biso ekundola bozindo ya mokili, pona tokundola bamabomba ami ya kosala misala ya kotombola lokumu ya kombo na yo ezanga suka nza komba. Opesaki bakoko bwa biso ekolo Kongo lokola bakengeli ya bilanga na yo na ntina ete tomona nkembo ya bolamu nyonso otondisaki na kati ya etando Kongo pe etando ya bayindo nyonso pona tosepela na yo nza komba elongo. Opesaki biso
mpepe na yo pona bomoi na biso ezwa ngonga ya bovandi molai kati na mokili na ntina ete tokokisa mokano ya tinda na nzakomba oyo ebombama kati na biso. Opesaki biso mabele pona kotia matambe oyo ekotonga elembo ya mulongo ya bileko to pe ba generation ebele oyo bakoyingela na kati ya mokili na sima na biso pona kokoba bisika biso tosukelaki tokosukela pamba te biso to kokoba isika bakoko basukelaki. Opesaki biso mupepe na yo pona bolingo na biso epanzana na mokili mobimba kasi ekabwana te elata bomoko ya kotonga mokili mwa sika. Opesaki biso mai na yo pona bondeko na yo etambola na biso elongo na ntina ya kolengela nzela ya baye bakoyingela sima na biso pe kino suka ya mulongo. Opesaki biso mokili mobimba pona tobomana te toyinana te tokabwana te kasi na ntina ete totonga bisengo ya libela na libela pona mitema na biso etondisama na bolingo ya kolingana biso na biso pamba te touti na papa mo mama moko. Tobeleli yo na nzela ya milimo minei oyo esimbi ngwende kibokonzi ya mokili pona toyeba mabombami ya basonge nyonso ya mokili mobimba pe toyeba nini tokosala na makoki manso mapesamelaki biso. Tosengi mupepe ya peve ya Kongo elata mokili mobimba na ntina ya kolongola mabe pe kongengisa bolingo ya mokili mwa sika. Nzambe ya bakoko bwa biso akonga mongali nzem chemaunga mbunga Mungu wa milele. Tobeleli yo na kombo ya mama Koko Nzinga, mama Kongo, mama ya lokumu nyonso, mama wa bokasi nyonso, mama ya libota ya Kongo pe ya bayindo nyonso ya mokili mobimba. Ozongisela biso bokasi ya mobimba ya bomoto bwa biso tobungisaki pona tozongisa kimia na mokili mobimba. Mama Koko Nzinga ozali fololo oyengengaka, ozali minzoto ya tongo. Tobeleli molimo na yo pona kongengisa minzoto na biso ezalaki kati na kotelengana na ntina ete toyeba musala na biso na kati ya mokili. Olobaki yango polele ete biso nde tobandaki mokili mobimba. Bofongola bizibeli nyonso ya banguya o bolobelaka pona eleko na biso bilenge koto mibale pona tozwa makasi ya kosikola mokili mobimba. Kolongola bosoto nyonso ezali kozongisa mokili sima. Mupepe na bino ya nguya ya peve ya Kongo, mupepe na bino nyonso ya nguya ya peve ya Kongo ebebisa nyonso ya mabe we elalisaka biso mpongi pe ezongisaka biso ezongisela biso bolamu nyonso ya Kongo tobungisaki pona libota na bino elongwa kati na kotelengana pe moko na moko ya loposo moindo akutana na bolamu na ye ndenge nzakomba atindelaka biso batu pona kozala na biso na kati ya mokili. Oboyi bakoko fimbo akekele oswaye na Kongo nzala na libumu. Opesaki biso pe olobaki yango polele ete tozali libota na Nzambe solo na linongi o nzakomba pesaki kati na yo. Olakisaki biso bilembo ya bokasi ya ekolo Kongo, nzete ya sandi ya Kongo, tadi ya Kongo, ngengele pe wolo pona kobongola ekolo Kongo tango nyonso ya sika. Bozali wapi libota na bino ezali kosila pe kotelengana. Bomimonisa kati na biso pola kobikisa biso kati na pasi oyo eumeli tango molai. Bolobaki soki tozongeli bino
nde bokolakisa biso bokasi na bino liboso ya mikakatano nyonso. Mapamboli ya bosolo nyonso botambolaki na yango ezongela biso bakitani na bino mpona tozala na mpiko mpe molende ya kokoba yenda ya mikumba oyo botikelaki biso ya kobongisa mokili mobimba na lolenge ya Nzakomba. Tobeleli bino nyonso na kombo ya motindami na bino Mvuluzi Kimbangu ya Ntungunwa likundi ya elonga pe ya lobiko, atondisa biso na nyonso oyo botondisaki kati na ye pona totombola makanisi na bino na ntina ete tokokisa mokano ya posa ya etinda na Nzakomba oyo ezali na kati na bino pe na kati na biso bakitaye na bino. Nzambe ya bakoko bwa biso opesaki topesi yo matondo mingi lolenge okelaki biso baindo pe opesaki biso etando ya Kongo pe etando ya mokili mobimba. Nzambe ya bakoko bwa biso opesaki biso nzete ya sandia ya Kongo pona kobenda bosolo na kati na biso pona bomoto bwa biso elata mobimba na Nzakomba solo. Opesaki biso tadi ya Kongo pona kongengisa bisengo ya mitema na biso pona kongengisa mokili mobimba pona kopusa bisengo ya bomoto na biso ekende liboso na ntina ya kolongola mawa na kati ya mokili. Opesaki biso ngengele pona kokata misisa nyonso ya bosoto oyo ezali kobebisa mokili mobimba tango nyonso. Opesaki biso wolo pona kolamusa makanisi na biso tango nyonso pona kokoba yenda ya mikumba ya mokili babengi mibeko ya kobatela ekelamu nyonso pona bayeba koya nsima batosa etamboli. Bolamu ya misala nyonso bosalaki efongolela biso bizibeli ya bamabombami nyonso botikali na kombo na biso pona tokutana na bolamu nyonso pe bolamu na biso na maboko. Makanisi nyonso ezali kolengelama ya mabe pona kobebisa bomoto pe bomoi bwa biso ndenge elekaki na eleko na bino ebebisama pe ezonga bisika ekouta pona ekolo Kongo elata kimia oyo ekobikisa mokili mobimba. Iloba na bino ezali nguya ya kozongisela biso maso tobungisaki etikala se bongo pona mokili mobimba. Kembo Nzambi ya mpungu kembo si wasolwa kembo si wasolwa Nzaya yoso kembela babo bakwikila Nzambi ya mpungu tulendo Kongo kembo maweja kembo si wasolwa ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami Mvuluzi Kimbangu ningi kukula yami Kimbangu alingile ngovile koka makeke yuma yalingile Kimbangu ningi kukula yami mala Mvulule chilamina chami mala Mvulule wayo chilamina chami mala Mvulule chilamina chami mala Mvulule wayo chilamina chami mala ivulule numala Kimbangu ningi kukula yami mama Nzinga walingile mama Wanzile ningi kukula yami mama Nyamega walingile mama Goti mangovile koka makeke mama Makeba walingile mama Mafuta ningi kukula yami mala Mvulule chilamina chami mala Mvulule wayo chilamina chami mala aila chilamwila ngovile koka makeke Kimbangu walingile Kongo ningi kukula yami mala Mvulule chilamina chami mala Mvulule wayo chilamina chami mala. Tokoti na losambo ya stabilité. Nzambe ya bakoko bwa biso
nzambe alobiko pe ya nguya nyonso totomboli kombo na yo likolo na nyonso pamba te opusi bolamu ya libela na libela tobeleli kombo na yo ebundela biso na bitumba ya mikakatano ya manso ya mobimba ya bomoto pe ya bomoi bwa biso pona tosepela na manso mapesamelaki biso uta boyei na biso likolo onse pamba te okelaka biso pona tokokisa mokano ya manso tobeleli yo na nzela ya pasi nyonso ya bakoko bwa biso bamonaki na nzela ya mopepe ya peve ya Kongo na ntina ete ekangola pe epetola manso ya mobimba ya bomoto pe ya bomoi bwa biso pona tokokisa mokano ya etinda na nzakomba oyo ebombama na kati na biso na ntina ete mabota na biso nyonso evanda na kimia kati na mokili kati na kimia mvuluzi kimbangu solo tobeleli yo na nzela ya elembo oyo otikelaki biso kuna na etando ya Lingwala na balabala Dodoma na ntina ete tolata bokasi ya kozala na biso na kati ya mokili pona topusa mokili ekende liboso na lolenga nzakomba solo tobeleli yo mvuluzi kimbangu likunzi ya elonga likunzi ya lobiko likunzi ya bomoi bwa seko na kombo ya milimo minei oyo etambusaka mokili mobimba moto mabele mai mupepe ebebisa nyonso na soloka oyo ezongisaka bomoto pe bomoi bwa biso nsima na ntina ete biso tozwa ngonga molai ya bovandi bwa biso na kati ya mokili pe tosala mai oyo elobamaki na etinda na nzakomba pe na etinda ya bakoko bwa biso ya petwa bakoko bwa biso nyonso ya petwa oyo bazingi ngwende ya kibokonzi na nzakomba tobeleli bino na kombo ya nzakomba ole nkumu pona kolongisa biso na mikakatano ya manso ya bomoi pe ya bomoto bwa biso mobimba bozinga biso na lizita ya lukongo ya bomoi bwa seko na butu pe na moi pona kobatela biso liboso ya momekano ya milimo na soloka oyo ezali koya liboso bokomaki milimo pona kobundela biso tango nyonso pe kofongola biso misu pona toyeba bozindo ya mokili ya molimo pe ya mokili ya musuni ya bakoko bwa biso na ntina ete tomiyeba oyo tozali botondisa biso na nguya ya nzakomba pona tolongola libota na biso kati na boumbu oyo eumeli ntango molai matondo mingi na nzakomba ole nkumu pamba te apesaki bakoko bwa biso bwanya pe maele ya kobatela mokili mobimba matondo mingi na bakoko bwa biso ndenge boponaki biso na bilaka na bino etikala se bongo oboyi bakoko fimbwa kekele oswani na Kongo nzala na libumuli lobala mine ezali nguya ya kozongisela biso mobimba ya maso tobungisaki etikala se bongo pona mokili mobimba totondo pona mama koko nzinga oyo afongolaki yenda ya kobenga mboka na biso to pe etenya mabele oyo tozali na yango Kongo biso bana loposo moindo nyonso tout chaque le 17 décembre tokotisa calendrier des affaires oyo pona totombola lokumu ya bamisalo bakoko basalaki nde tokobénéficie oyo akotombola lokumu akoko nete so okumisi Gabriel okotelenga na obénéficie eloko te bokumisi ba Gabriel tango molai ti lelo oyo pasi na mine ezali kosila te bokumisi ba Jean bosali ba propagande bomatisi ba banderole pour parler de l'Israël mais bozo kobénéficie eloko te oyo komisi ko tan bolobela bomoto na bino pona tolongola minyololo oyo tala tina oyo nzamba bakoko atindi biso pona toya tolongola boumbu oyo ezipi misu ya bato to pe vision ya bato bazoyeba lisusu te nini bakosala to pe nini oyo bayela kosala totondo pona mama koko nzinga totondo pona tondo pona mvuluzi kimbangu likunja elonga likunja lobiko likunja bomo baseko oyo mama nzinga mama koko nzinga atikelaki biso totondo pona bakoko nyonso ya petwa oyo bamikabaki mbeka pona kobongisela biso etinda oyo na ntina ete biso toyeba bisika bango basukelaki pe biso tosala misala ya kobongisa bisika tokosukela pona kopesa baye oyo bakoya nsima na biso bako bayenda ya kotombola
pambate bakoko balobaki etamboli nyonso tu ezali na continuité na yango oboyi bakoko fimbo kekele oswai na kongonza na libumu totondo pona biso mo bilenge nkoto mibale pe baye o bakoya sima na biso pona ko bayenda na bisika biso tokosukela pona mokolo lelo tosuki boye totombeli nteke malamu ya mbotama ya mboka Congo botondi boye bolei bolamu botondi nesengo na bakoko nyonso ya mokili mobimba donc tosuki wana asko tozolengela fête ya récite le 24 décembre après parce que le 24 décembre biso fête Noël te tolobaki Noël azali premier sango o abanda ekipede donc yo africain ozo fête ya Noël ozo ko milakela mama be po ozo fête ba pede ke balobi pe okoma pede po ozo fête wana biso siko toyeko bomba fête wana parce que mutu na mutu fa fête ya kopesa lokumu na parcours ancienne tope parcours ya bakoko nae po biso pe ande tozabo po toza reconnu et pas bano tozobota il faut to établir tope to ça la bango histoire na biso grand complet bango bakutango so bakutango te biso pe histoire na biso e ozala bafoué bana pe ba oyeba biso te parce que ba tambo toujours na boulot yeke talatina okimbango apesi biso calendrier des affaires wana to bongisa makambo wana de plus vite que possible que alingo ningisa mokili kasi nzamba bakoko akolakisa makamu sina na 2022 pona kolongola tembe ya batu pamba te 2021 ezalaki ko laksa biso bozindo ya makambo ebande ko bomba masiko 2022 nzambe alingo laksa siko planning o yazaki nango pona bolamu ya bomoto nanga nayo oboyi bakoko fimbo kekele oswai na kongonza na libumu teke malamu na kombo nza komba butu malamu pokwa malamu na bakoko nyonso ya